ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Ena Koma Kobanga, oh. Tonton Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais il comment tu fais? Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui là, ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur en voiture vraiment. Mais quel est le jour y en Angola maman? Antonio Miala. Moi on balié wana. D'ailleurs on peut dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout kana rouage batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto ya palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre limero wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamoure Zignon, Soba Mesala Kolanda, Iran Masiendo qui TV Identité, Yabundes, oh maman bino la cabino, kakaba, histoire vraie pour essa la bino, bavre makasi, nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka, nzamba lola, apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozela kama solo ya Iran Masiendo qui, essa la ka vraiment bien makasi, yango to ebisa kabande konyon, sombazolanda biso partout ba, oh nanu ba sabona na sitiote, bo sabone, beau s'abonner au site ya maman bino beau partage ka masolo Iran Masiendo qui passe que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to c'est la ka proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vie na ebisa ka ba morena ba moreze biso to yaka ko sambwisa batute to yaka juste ko pesa ba conseil po ete ya biso mokili ezana makambo ebele to bandi ko pesa merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Docteur Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi sur mebla 22 ndako na verchach ezalaka yo Betty la patronne boni basangwa ya Bea Zakari Tulomba moi si kitoko petai mami la plus belle na kati ya Panama ya prêtre Zakari ve na biso ya Boga ba moureze to pesi merci na ya Willy Moucheni le vrai code mboka papa social et pourquoi pas maman bibi chez moi Nzambi et ou non en direct des 001 BBC de moi-même. Merci na ma copine Naomi Mouenge de longue jambe na kati ya Luton balobi Naomi Mouenge ya papa de Gaulle. Ba mourez Iran Masiendo ayaka boui. Ndenge na ebisa kabino partager masolo biso to tika masolo na défaut. To beta solo a aubergine et les kakate parce que Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine 4 fois ya azolanda biso et ça la kabiso bien makasi Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundes. Merci pour la patience, fidélité, la
na bandeko nyonso bolandaka biso partout mama Irene ayeli bino lisolo moko eza lisolo ya kopesa conseil na biso bamama na kati ya poto lisolo nazobeta eza lisolo moko eza ya pasi eza ya mawa mwana mutu abengi mama Irene mpona kobeta lisolo ya ya na ye grande sœur na ye propre oyo ya landi badifficulté nini ndeko ne azokutama nango na kati ya poto mama Irene pesaka bamama conseil parce que eloko ederangeaka famille na biso makasi nga esi nakoli naza plus de 20 ans na bandi kolanda o mama Irene abite mama Irene abeta lisolo na biso po esunga communauté epesa bamama mingi conseil oyo basalaka vi wana mama Irene mama abiso aboti biso 4 ya na biso liboso esi abala mais ya na biso na ba difficulté moko eza vraiment pasi na minute au grande sœur na koma komela ba biloko vine eza ya kobeba soki na ba komela biloko eza lokola ba masanga ba diamba biloko ya mabe sala ke mwana mwasi akoma kolangwa mama Irene pomni tozango na famille biso tobotami na poto mama abiso avant bota biso azaka na mwana moko na Kinshasa o tozolobela siko grande sœur na biso na bia koma kolangwa azalaki na Congo mama abiso abotaka ena mobali mususu ndenge kaka ezalaka mama zwaka zema bota na Congo mama ayepoto tango mama ayepoto ekuta na papa na biso abali abandi ko bota biso misatu tozawa na poto tobotami awa mama ayaki ko bengisa grande sœur na biso na poto avant biso tobotama grande sœur na biso ayaka poto mwana mukie lokola papa ya boti grande sœur na biso mama so baza koyoka na te kuna na Congo tant grande sœur na biso aye poto mama Irene mama na biso aboya kolakisa grande sœur na biso papa o abotaye lokola pe grande sœur na biso ayaka mukie papa oya boti biso abokoli grande sœur na biso mama abiso alakisaka papa na biso nde papa oya boti pe grande sœur na biso akolisi biso kaka bongo eza mabete eza malamu mais problème eza nini mama Irene tant grande sœur na biso akoli azui mobali il a fallu abala mariage mama Irene pesa pe mibala poto conseil soki okuti mwasi azana bana ko étouffer relation ya bana wana na propre papa na bango oya bota bango te tika bango basola ka mama Irene apparemment papa abiso pe wale ko pesa mama abiso conseil te mama abiso abokola grande sœur na biso alinga contacter grande sœur na biso ya ke papa ne azaka na Congo alinga rakutu mutabete la grande sœur mso masolo ya papa ne oya bota na Congo te mama Irene pomni tozana ngo na kati ya famille tant grande sœur na biso akoli azui mobali abala chose grave mama Irene grande sœur na biso abala mariage coutumier église l'état na poto ba pesa mbonga libala biloko nyonso mama abiso azwa mbonga libala wana apesa papa na grande sœur na biso te bakabola ngo kaka ye na papa oyo aboti biso bolanda biso na bokebi mwana pesi mama Irene loko sanga mukipe bo mama kate papa na grande sœur na biso ayoka ke grande sœur na biso awa abala mariage ba pesa mbongo abanda ko luka contact na grande sœur na biso grande sœur totanga bala zaidi na âge ya 26 ans zaki déjà mwasi munene akolaki grande sœur tozana na contact ka papa na bango te banda ya poto mwana muki atikala koswana tata na bango ata mukolo moko te na telefone atikala komona ata photo ya papa oyo aboti ete mais azana bandeko ya tata na bango bazape awa na Europe o ba mona quand même na ba réseaux sociaux ba yebisaki papa na bango ke mwana na okuna abala to mona ki ba photo ba murena ba murez papa a grande sœur andi ko luka contact na mwana na grande sœur na biso ya liboso aketie pa ya ba famille ya ba mama na biso na Kinshasa ba tata na ba mama bolanda lisolo na bokebi ezali conseil e ko sunga yo na suite ya vie na système ya proverbe 19:20 to beta ka masola solo bandeko ba bengaka pona ko sunga communauté ezo sala passe komona mwana ko benga ko pesa lisolo epesi passe epesi mawa partager lisolo liker soki mbal boso leki na chaîne o Irene Masiendo Kiti ko hésiter te s'abonner na yo awa okozala jamais desi poto finga kate biso beta ka masola so to beta ko berginité to yaka pe ko sambwisa batuté soko pesi so bitanga kombo to kotanga te to tanga kate to sala ka ndenge ko lisolo apesi ndeti solo ndeko na biso amosi mwana leki apesi alobi to pesa conseil na ba mama ya poto na ba papa ya poto to landa lisolo na bokebi mama Irene grande sœur akeli bala papa na aboti oke mwana ne abala ke bandi ko luka contact na grande sœur na biso ma biso alinga ka kutute ake ko menacer tiba mama yek na biso ba mama kutu na Kinshasa ba pesa numéro mama na biso bango pe loko mama na biso ko da bango ba pesa te baboyi ko pesa papa na asalela mama na biso ba voice
na telefone ya cousin ya ba mama na Kinshasa bi yokisa ya no ba voice o aloba mabe po na mwana na ye ata boko pesa nga ba million te quand même no ka mwana nga bala na mona ta fota bana na ba koko na nga soki abota na mona mwana nga bando zwanga mwana combien d'années 21 ans passé bando kenda na mwana nga ti lelo olakisaka ngai mwana te papa na loba mabe makasi mama Irene grande sœur na biso kenda libala mwana liboso aboti mwana na zali na malformation bolanda soye na bokebi mama Irene mwana botama miso etala likolo aza na ba problème santé ebele oyo eza kesalaki déjà trouble na famille côté grande sœur abele ba mwana baza na mwana bongo te côté na biso pe toza na bana ya bongo te mais mwana wana abotami tobandi ko supporter mwana ko bela mama Irene histoire eza mulai ne so souffrance ezali lelo mwana naza pa na biso ta koma na centre pa mindele po etana ye mama Irene eza pasi aye ko bota mwana mibale mama Irene mwana mibala bandi ko kola tia ko kisaki 4 ans mwana na atambola te alobaka te avandaka te alala kaka mama Irene bolanda lisolo bana grande sœur na biso pasi grande sœur azaki na mwana mukie tant mwana ko kisi 4 ans mibale mwana wana ayaki kokufa bolanda lisolo na bokebi grande sœur na biso akrakaki po mobali alinge su grande sœur te mais grande sœur alinge mobali ne mingi libala grande sœur kotaki mobulu pourquoi famille ya mobali koto grande sœur abelaki bakomi ko influencer balobi ke famille obali eza na ba problème comment mwana liboso mindele bazwa bango abotama na malformation makasi be mwana zokola ka kuna oyo aboti ba maladie problème si problème mwana bandi kokola botala grande sœur abalaki na âge ya 26 ans bolanda sona bokebi mwana mibala kufi na 4 ans abotama na problème c'est que grande sœur aza na 26 ans ta comme na ba tranquille que maman Irene aza déjà moi ça mukolo parce que ngana opese so na za leko na landie na za pe moi ça mukolo si pe na zuli ba na oti pe kobota maman Irene problème neza awa grande sœur comme la babilo ko a perdre ki ton mobile na boya ki pombala ndé quand même ko soutenir ye vu que femme mobile koloba mobile a lembi grande sœur aboya ki grande sœur le quoi grande sœur bolingo sla ki te meren ezala ki pasi grande sœur comme la babilo koton mwana 4 ans mibala kufaki ezala ki pasi malgré ta bota maki na maladie mais tanga kufa ezala ki choc parce que mwana oti ko kufa ba femme mobile ba telemeli grande sœur mobile alingi su grande sœur ezala ki choc maman Irene grande sœur sa perda ki ngana maele na ngana be ki mama leki na ngana Congo na c'est grande sœur aza ya kobeba na poto grande sœur banda ya poto azonga Afrique ata mukolo monte amona tata na ete mendenge na yo kaka papa ni alukaka ye papa na lobaka mabe ebele pona grande sœur est-ce que boko benga papa ya grande sœur bo meka basola tana mwana eta sous morale ekozonga parce que aza mwana batu mama Irene mama nanga alobisa nga te atomboki nanga bina za mwana mabe naza ndoki na lingi ete nazoke kotonge pe bandeko na parce que mama leki nanga benga ki mama biso ke mwana bengi ta mama Irene créer langa ba problème na famille na tika eza raison mama abotanga lobisa nga te yango nazo lobeloko moko ba mama ya poto tokendaka trop sentiment na bolingo na opesa ka conseil mais moi na ekopesa ce meren lelo nazwi raison na famille ya ba mama nanga grand sende akoma kotambola bongo vie beba bakomi kobenga mama abiso ke mwana no pena liboso ya mwasi akomi kobima na ba clochard mama Irene mindelo bazako atama boma baobima na ya nanga mutakola kitoko bonga balaka maret bayaka baliaka bamelaka mama abiso lobisanga te pona ndo tonge swa diza na famille nkendo ke ba male ki baluka na famille baluka tata ya grande sœur na biso mama Irene papa botinga na mama abiso bayinanga eloko na eko peta liso po pesa mama conseil lelo to ba mukile pesinga raison na famille ya mama grande sœur akoma ki na vie moko penze ya mabe bakomi ko benga mama mwana na yo tozomoyi na bagar na mindele ba clochard na manza na milangi bazo simba mais bakomi ko saka na grande sœur na mindelo bako saka na grande sœur te maso te batu ko lobele ki choc maso komi ko luka a récupérer grande sœur ezaki passe nde pasteur moko azaka na ville iska grande sœur nanga koma kuna aye ko benga mama alobi nzamba oloba na ye ki aluka papa ya mwana wana asolola na ye mbonga libala o bango balia yangi ezali moko oyo ezo compliqué via cancer papa na bango akota banzira mabe na Kinshasa mama Irene chose grave bakoti ba prière balandeli mama Irene histoire vraie mama leki nanga zoloba mwana na mibala za ekoloba nazaki na raison mama nanga ayokela mutu te ayokela ka mobali na ye mama Irene pesa batata poto conseil tango kuti mwasi na bana to na mwana
koluka to ya kopelisaka moto luka rando na mwana na solaka na papa na eti. Papa ya mutu aza papa ya mutu. Papa abiso mwanda kosala azo influencer mama nyonso ba mama yo kaka. So ba sala ngo pa na biso papa na biso oninga ngoti. Mama abiso azaki trop bolingo na papa, mais lelo komi ko pesa ba mettre na biso même raison. Pourquoi pesi raison? Mama Irene, lelo grand na biso aza ya kobeba. Makambo bimi ke papa ne mutasala bongo mwana mo grand sœur akoma mukolo mama Irene. Azana centre pa mindele. Kizengi atambo wana kiti asala nyonso na bilamba azaka pa mindele baboko la kai grand sœur kenda otala ta mo ate muto a grand sœur ezasu malamu te mama biso okela ka mobali mbonga libala ya batnera ninga na bala ki papa na nga azoki mbongo na nga liaki mais pona ni ya na nga babenga papa abota etalielo ko nga na sai ko telema yangwana na bima mwana mabe pesa conseil na ba mama. Soki na bana na libala mwana koli comme na tanga libala soki s'agit boko ebisa mobali na za mutema na mapesa ta de veste ba pesa papa abokoli ata mwana papa boti moko ezali pambuli ba mama mingi na poto ba balisa bana bazo bambonga mabala balia bango moko eza bitumba toza ba bantu toza ba africain pesa conseil na ba mama. Mama msaza soki abali azomona mobali après nzambe mobali na ye. Mais lelo na obeta liso bazo pesa nga raison mama na nga na papa na nga baza su na bolingo te. Ba uti ko kabwana na age nini? Na age nini libala mama na nge kufi. Mama na nga tika liye moko. Papa na nga zui mwasi musu na Belgique. Ba ovanda na ye. Mama Irene, mama biso atamboli na buzo ba ebene influence papa na biso. Oui, moi si faut que la mobali, mais moi si faut que la conseil mobile peut eza ya malamu. Et le but son baby so ke boma mutu yo bomi po bolingo mte tindo ke li felo. Boyo kanenge mwana zo raisonner. Mama Irene via grande scène dans le beba eza cause ya mbongo ya libala. Yango yebisa batato bozo bokola bana o bokuti pa basi na bino. Oui, ko bokola eleki ko bota, boza na raison. Botika rabana kindergarten, bokenda kozwa na klasi na malili, bolesaka bofuta randa ko boza na raison ko bokola eza pasi. Mais tenge komaka na moment ya libala, boza la kamite mamalamu. Yebisa ata mwasi no, luka no contact na ba famille tata na ye. Ata soki nga na kozala, lokola papa. Mais oya boti pe makila na ye, azala po mitema batuto yebite. Papa na ya na biso azaki mutema mabe akota banzela mabe abebisa libala grande sœur atusha na bana mama Irene c'est grave. Mais lelo mama mbala ndai koyokela alingi su mama tazo finga mama biso zoba. Mama za maele temo sumba zoba abebisa vie ya mwana na ye mais abosani ke ye mtande kopesa mama na biso conseil wana papa abotinga. Mama Irene naza mwana na yebi kotanga ba kombo to tanga pe mboka te mais pesa conseil na ba mama. Bozala mayeli mwasi azoba azala te lelo nga aza libana na bandiko bala na bandiko bota mama Irene na olinga buzo bana na vie na te surtout na bana na nga lelo grand sœur so koma somo na ndira oyeba te ka congolaise aka na milia minde na libanda ma batia lox na mutu belle chose à congolaise ondima te mama Irene via grande sœur na nga propre onga na landa ebeba pesa conseil na ba mama bozala ramayeli. Tango bokoli mwana to boyite mama ozaki na langage ke na bemai na potonga moko na bokoli mwana nganga moko asalela nganini aselelo te mema kila na ye pona ko evite makambo boyebaka kosolola makambo babu yango mwana eko pesa conseil po makambo na poto esala maka mama za na poto abalisa mwana alinga ba fama papa ba yeba te poni na bokola mwana ye moko oui obokola ke ye moko me obota kiye yo moko te tokeba tant eza mauvais eza na bato msu na vie ko baki abalisi mwana natika na ngaka ngape na bokoli na ngape mwana ngote mama ngo pa souffrir ye mona mwana e sala nini batabongo batata bongo baza mais batata msamitema be bazala linga suki soka mutema lokola prouvenga na kolukaye na ndenge ya mabe batamitema mabe na mokili bazali yango mwana eko pesa conseil abeti sete na mibali o ba mama bazobala papa soko kuti mwasi azana bana zala mutema malamu bokola bana na malamu tangisa bango malamu
bafélicitation ekozonga. Mbonga libala esila ate. Mukola libala bobenga papo abota ye aya. Mukio bakopesa so ba récompense ndongo bokoli mwana. Zwa yeba ke yo kolia plus koleka papo ya boti ye pona nini na lobi boye soko bokola ka malamu otangisaka ye yeba ka chaque fois ba Noël ba anniversaire mutando mérité ba cadeau mingi ekozala yo pona ko bokola affection ekozala yo ekozala tato abota ete papa abota ekozala peut-être symbole mukwa biloko libala o ya kozwa yanga kokende mais yo okozwa ba cadeau na ndenge belé bana poto soko bokoli bango malamu mibala ba mama na bango bazala ka gâté to mona ka bana mingi na poto so mbala mama bokoli malamu ngana mona mwana moko mobala mama na bokola malamu mwana la kola koma na via malamu voiture mobala mama na tambo nango mwana na mutazwa na crédit ngana mona na bomo inanga anniversaire papa na ba parfum Noël na ndaku na ba sapin akoyela papa ba cadeau ndenge na ndenge mais tato aboti bango azwa ba cadeau wana te tata bango ozora cadeau mukwa libala pona ko éviter ki mutema be kota te ba kopesa ye ya mwana ba mama bozali te malamu bobanga makambo banga bino soko za na mwana ozobokola mwana kola linga bala luka bande kwa tata na pona ko éviter porte bakangango bafongola porte te na pesika conseil par rapport à l'isolo ya mwana oyo abeti to éviter azala mwana mwasi azala mwana mobali tanga linga bala mwasi to mobali luka bafama papa na okupedre lokote tozongisaka mabe na mabete to boite yo muto bokoliye bino pe mibali boza peme na ba mama bo me marabasi na loyenge te tango moni mwasa soko jire na ko benga ete na bokola mwana nganga moko asalela ngani zala papa ya malamu vandi sel ba wi ya selelo te mwana to bokoli biso mbale mais to komi na mama moko be papa ne fois ya kakatika ya nga mukio bo kansila nga na ozo so bo pienga pete c'est pas grave kande na utsoloba cadeau esila rate mbonga libala esila kanango te soko bokola mwana mwasi bien to mwana mobali bien lokola za na affection muto koli so bano getike na kindergarten papa soko l'accès mwana bolingwa ki botata yeba ko mériter ba cadeau belé bana poto bazala ba mitema penza mabete bazala ba mitema malamu nazo bisabino vecte bana poto bateme na ngibela ba mama na bango soki yo pe papa bande ko maltraiter bozali na comportement malamu TV ya mama na bango peut-être que pe bandozana ba eni moko bosoka mona bokola ka malamu te mais so okoli saka ndenge moko na ba leki oboti na ndaku papa o latseke bolinga ki bo papa oza na chance ozwa même ba cadeau ko leka papa aboti o mona aboti ko zwa bilo mko libala akei po ko vanda na bino te mais tam si yo bokoli na ville wana yepa bali tam suka pembe na ville wana papa yeba ki atana nzela mwa 100 € sans zanga te po yondo za papa na ye po yondo bando kende ba réunion na ba kola bana yonde na kindergarten baby ke papa ya kotika ka mwana voiture ya kozwa ke herbo ezala kinde yo nzamba pango batatan so boko la bana ya basi na bino na mitema malamu bo continuer bolamu ipolaka te biso ba mama tozala mitema malamu ozana mwana mwasi ozobokola obote na mobali msumu kola libala éviter luka papa de aya mbongo libala kozwa yango te kubongisa ye luka aya kozwa pozala bien tala batata mite ya mabe andima ke kota banzela mabe abebisa mwana na ye papa no bande ko luka relation na mwana ozuite bonga obebisi eskonde relation na malongozi omoni ke ndoke aka zoba epesi pasi mwana apesi cela boy na tanga mboka baza malobi na pesa conseil na ba papa na ba mama ndenge na oti ko pesa bino nzamba pambola bino pona patience fidélité confiance bo pesa ka identité ya bundes Irene Masiendo ki mwasho apela moko sans mombonda e betel pro max yom tozolandanga ozana lisolo ko hésiter te benga biso pesa biso to kobeta so lobi tanga kombo to kotanga so biko tanga te to kotanga te ozana ba publicité na osala ka ba faire no lingi mama irana banda ko lancer ba publicité na ko hésiter te yaka to kolobela ngo ndenge to lobela ka Fatou Sene la sénégalaise balobi mwasa so teka bagani ya kitoko balobi boutique eza moko shop na biso fils fashion kuno kokuta bagena kitoko ya ba papa to pe ya ba mama papa ozali bumunene kende kuna gena papa soko zo lata ozo peso forme na chemise na veste pe ezo traité o libumu ezo longola ba graisse libumu ekita ba papa mingi na communauté bozama bumunene bokoma mikuse po mabumeleki minene bo kende pa Fatou Sene la sénégalaise apesa bino ba gen e ko traité bino ti ozo lata ezo longola ba graisse ezo peso forme papa to pe mama bo ke kuna botuni baso ba na tolo minene
bana posta ba soutien ya qualité eza epai ya Fatou Sen la sénégalaise azana ba rouge à lèvres ya kitoko pona basi azana ba mayaka ya loketo mama ningisaka nzoto mayaka ya kitoko Fatou Sen la sénégalaise fils fashion ekangi masolo toza pe na ba fantaisie ya kitoko biloko mato ya propre ya kolata na libala ya kolata na ba fête ya qualité eza epai ya Fatou Sen pub elekaki pa na biso ta na bémission sur logo na bango eza wana fils fashion pardon numéro na bango eza wana ya telefone na rappele ba diaspora tozo kende Kinshasa ozoluka cadre ya kitoko ya kolia ozala leze balobi restaurant eza kaka moko restaurant Super Aubergne kangi masolo na kini ba diaspora tout soko leki kuna te seke oke Kinshasa te balobi mama Sylvie Mwanzaka ba mekaka te me bakendaka umela restaurant Super Aubergne na kati ya Kinshasa cadre moko ya propre restaurant ba star ya propre ya qualité yo diaspora kende olia biloka propre na kibonzambe mama Sylvie Mwanzaka umela restaurant na kati ya Kinshasa esimbi masolo na minute ezaka restaurant moko restaurant Super Aubergne adresse nango eza na ba logo na biso na bémission nyonso totiaka wana omona ka restaurant Super Aubergne adresse eza numéro ya téléphone ezali yo kende kaka chaque samedi dimanche buffet africaine na priya bien okolia kitoko bana bundes vienanga prochaine andel mobange na shipping umela ba carton na maboro na yo ekende Kinshasa to pangola ata na tie diamant ebunga te prochaine andel mobange na shipping na kati ya colonne baboya basambwa ngam na lobi vie na umela prochaine andel musala kitoko félicitations ba clients bazozonga ke chez prochaine andel mobange na shipping Oumela. Voilà, merci pour la patience, fidélité, confiance. Ndenge bozela kamasola Irane Masiendo ki TV. Tokutani mbala sima soki mwana motazongi tela na lobi bisous. Bye bye. Oui, bah comment on doit fils fashion. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Fashion. Yango quand même na mondo ya senga bien makasi ko tala ka kalvinisa na foto no ndo passe na comme c'est bien makasi. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et na tous les vidéos bana na sina bino luka fils fashion était ka luka qualité no ki sama na bino musique bana na Europe. Dans tout tati mona sala ki singa on a eu manta a pona bana blonde ça personne adresse na bino. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans le niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous appelez ce que vous avez bien, c'est le bouton marquage. Ma chérie, on a pour se aider. Vous avez la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bourse, déjà les classes. Ban Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle ya kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya
qualité ba marque ya propre tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo Bergine ezate tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre ba mayaka pamba te boso mbaka na balabala te balobi oyo en direct de